Mama Rosalie, merci mingi pona kopesa ngai maloba. Ezali mawa pe pasi mingi komona ete ba Congolais ba komi kosala soni liboso ya mokili ata kutu tomonaki ete ba opposant ya ba mikili na mikili o bavandi na poto basalaka opposition mais oyo ya ba Congolais ezali bongo te. Tomonaka meme ba Ivoirien ba français bakendaka na mboka na bango basalaka ba makambo oyo epesaka ba ivoirien kanda mais jamais ba ivoirien batikalaka kosala ba makambo na libanda ya mboka mpona opposition ya mboka na bango boye jamais. Tokomi komona nde opposition ya salite ya kinyama oyo bozali kofingisa bakongole bazali kokanisa ete no bango nde bazali likolo ya makambo nyonso. Mais bazali koyeba te ke ba mokili babandi deja koseka bango pe kofinga bango bayebi ete bakongole mayele ezali te bakongole baignora bakomi kofingisa nde bakongole mawa pe pasi. Okomona ye kongole bambula ebele na kati ya Belgique oza komibenga pe oko ngai mwana ya poto bambula ebele na kati ya Belgique mais yoka français ba français kaka ya kolokota lokota oyo ya nsima ndako. Mais bazali koya pona koloba ete ya tokende kosala politique pona mboka. Nani ayebisi bino babotoli mabele ya Congo? Bato bazali kuna na Congo bazali kosala na gouvernement. Bazali ba Rwandais. Botika ko distraire bato na balokuta na bino bozali koloba. Mais boye bakayango ete to sito yebisaki bino ete mokili France, France, Hollande, Angleterre partout bato nyonso bakongole bazali na mokili boye bayango ete ndenge ezali wana Belgique ekomi divisé en deux. Belgique ekomi divisé en deux pe boye bayango ete a partir ya lelo boko yoka na Belgique wana bato mosusu bakobanda kotia na bambeli pona babozoba oyo bato mosusu bazwi makambo ya bavoyu oyo Angleterre balingi kokotisa yango na kati na Belgique. Bovandaki na bino kimia boza koyoka na bino alors bozwi ba makambo ya bobuzo baboyi kokotisa yango na kati na Belgique. Bokomona siko ndenge etumba ekokoma. Ba misusu bazali koloba ete oh non musique ebeta mate po nini oh il faut moi si Armand Tungulu aloba n'importe quoi. Moi si Armand botika kokotisa ka moi si Armand Tungulu na babuzoba. Oh moi si Armand Tungulu il faut aloba soki jiba koko beta to jiba koko beta te. Moi si Armand Tungulu nani? Moi si Armand Tungulu akomi nani akomi mairie na kati na Belgique. Botika ko distraire bato. Oh tozali na matanga ya nini? Hein? Bozui Armand Tungulu bo manipuler botindi na Congo ki kokufa ale siko bokomi ko yana ti bato moko ne bozali ko protéger Armand Tungulu bozali ko kosa. Na bato ya pareko pe bakomi ko yana ti na ba enveloppe pona ko pesa pona ko telisa mawa. N'importe quoi. Yana tozali ko ibisa bino bandeko. Bolongola na idée na bino ete avenue 24 novembre bazu longola yango bazu ba pesa kombo Armand Tungulu. Est-ce que ye bino makambo bozali ko kanisa bozali ko yeba yango? Boyebi pourquoi ba pesa ki kombo ya avenue 24 novembre boyebi événement nini lekaki pour ba pesa esika na avenue kombo 24 novembre boyebi pona ko lakisa ete boyebi ata tina ya histoire ya mboka te bozali ko lobaga ya balongola avenue 24 novembre ba pesa yango kombo Armand Tungulu n'importe quoi bozoba na bozoba bonyama na bonyama. Bovandi kaka na poto tika kaka po baloba ete bovuza na poto. Hein? Tala ba buzoba mususu ba congolais bazana yango. Jean-Pierre Mbemba azali moto ya boloko azali prisonnier mais moto ya boloko kokamwa pe bonyama na bonyama bosenzi na bosenzi. Mutu ya boloko azali kozwa ba avocat oyo bato ya mayele ye moko kutu makambu na yena bakati yango te azali mokangami azali kolia ba soupu na prison azali kokemba na prison azali kozwa pe ba avocat na ye pona kotinda na famille ya Armand Tungulu pona koloba ete bakende kotala makambu ya Armand Tungulu yo moko kutu makambu na yona basilisi yango te azali mokangami kokamwa. Tala biso tozali koyebisa bino botika ba comédie oyo bozali kosala. Onye subino bozali kosala ce sont des comédies. Pour Congolais lingaka bayebisa vérité en face te. Ezali ba comédie. Oyebi même ba mindele oko basekaka bino mais moyebo yeba yango eza te.
mindele basekaka ntango webike bamindele mobimba okomona bazotuna opposition ne voit pibino bolo baso na opposition ya bakongolais wana eza opposition tala nanu bamindele bamindele kutu baza koraisonner koleka biso moko bana bakongolais tala toniokwami mingi 32 eza mokete tozwi bateknike nyonso ya balokuta lelo ekomi suka moto akokoya kokosa lisusu congolais na kati ya kare na ye azali te tolobaka yango ntango nyonso tu bandeko oyaki ana poto mpona koluka posalisa famille na okontinue chemin na yo kolinga te omikotisa na kati ya buzoba ya bato oyo baliaka tala ntango bato oyo babandaka kolia mbongo na ntango ya deuxième république ya bandeko ntango babandaka kosasa bapeuple na ntango ya deuxième république babandaka kotala bato te babandaka kotala bato lelo balandi bango mbango baye kovanda na bapoto vie ekomi mpasi bakomi na basusi nde bakomi kosangisaka bato mpona koloba botala boye barwandais lokuta na bino lokuta banyama babolole bino bokanisi bokokosa banani na bato mosusu bakomi koutilize bango kosalaka mwa komaka makambo na bainternet bino bokanisi influence na bino kosala nini toyebisaki bino ke Joseph Kabila 2011 tokopesa ye yango ya mobimba bolinga te bosala bamakelele na bino bosala banini na bino mais Joseph Kabila kozwa yango ya mobimba pe manda na ye kokontinue tala bato oyo bazali kolala pongi toyebisi bino ko makelele bozali kosala na bapoto awa bolia na bino kaka basemulo baza kopesa bino bozela kaka bambongo ya sociale oyo bomesana kozwa chaque fin du mois mais boyebaka yango ete mboka na biso République démocratique du Congo lumière ebandi kokota pe bavérité ebandi koyebana yango na bavérité wana bozali kokoka kosupporte yango te yango na bokomi koyelaka biso na bainformation ya lokuta bamakambo ya lokuta n'importe quoi bandeko ba bolingo boyebaka yango ete bakongolais ebele na poto awa bazali na bango bakongolais oyo bazali bakongolais ya minyato bazalaka bana ya batataleki ya bango nde bakomi kosalaka bagroupe wana ya bakuluna bakomi même koconvaincre bafaible bandeko na ntango ya deuxième république tozali kokosa bino te bato wana ko ntango bazalaka na bakwe na bango kuna na bamonga liema ona na bama campagne banini jamais tozali komona ete bazala ta na souci ya peuple monde ezalaka Congo Zaïre ezalaka divisé en deux na ntango wana bato bazalaki konyokoma nene yango yebi teke bato bazalaki kobwaka mabolongo na se kosenga na nzambe longolela biso Mobutu lelo le même bato baliaka bambongo ya Mobutu na ntango wana baye na poto oyo bakomi kosalaka bagroupe mpona kolobo na Congo boye bandeko boyebaka yango ete na minute oyo bokoki kosala na bino makelele awa mais boyebaka ete Congo na minute ezali bloqué tous les 9 coins ya Congo ezali bien bloqué pe eloko moko ekosalama ezali te boganga boloba eloko moko te Joseph Kabila asimbi mboka na kati ya bokasi nyonso pe armée ya Congo ezali kosurveiller tous les 9 coins na ntango oyo po ete totalisa bino ete bozali kodistraire bato koloba n'importe quoi Arma Tungulu akufi na bozoba na ye akufi na boniama na ye akufi lokola soso ye moko kutu tata monene bo azalaki ata na souci ya famille na ye te ayebi te ke bana na ye bazali nanu mike bazali na besoin ya baéducation ya papa akei kosala kikuluna na Congo akei kokufa ebongo ya nini biso tokoloba ete tozala na souci ya moto lokola Arma Tungulu azali voyou c'est un kuluna il faut kolobaka makambo directement tolingi te bato bazali koloba yango na nsima ya mokongo alors biso tozali kolancele bino yango directement Arma Tungulu c'est un voyou babiloko asali ke c'est un mwana ya kuluna akufi nde na bozoba tolingi bahypocrisie na bino te bozali kosala après na marche Arma Tungulu na pembeni bozali koloba ete type wana c'est un aventurier comment mwana poto akokokende okufa boye alors biso tozali kolancer yango directement po boyeba eloko nini bato bazali koloba na nkombo ya Arma Tungulu nsima ya mikongo ya bato olia kokosaka bato na public Arma Tungulu hero oke na mitema makambo mosusu bozali koloba na nsima ya mikongo ezali pasi pe mawa yango na Congo ezali kozonga nsima pe kokende liboso te mawa mingi mpona biso